Capage TV. Est-ce que mon colomacamane bima que ça lisuma liboso et bima comme monsieur Zala qui était pour temps sango partout. So ça m'a soumé belé botika. Non pas chaque fois. Mon suppose pe sango faute aux arrêtés d'église sango to prière kuna te. Oki makambazana nda mbange la tiona mutu to boité les actualités. Mais ibango pe ko tombola makama muninga na mutu ko asana mapo belé la te. Wa bomi na kifunda biso to batabiyoma. Capage TV. Bon revoir. Ce que bébé ça qui nous a galaxie pour tout changer. Ce qui était zonga. Opa qui me guise pour nous monter Italio. Comment il va comme ninge betanga di bakwani. Na ko samba ya sitenga ko kina mta prière te fo mo. Ngamba kama nzama na linga kata nga. Oyeba. Taba ya la butu. Yemo ko yebi. Awa kwata. Po mission mwana buta vala la mama na prière veille ba ninga ba onimba te. Mais tale na tongo comportement. Ma be. Capage TV. Nalobaka chaque fois bon mengo bomba libala te libala batema partir amour ndenge boza ata bolala kaneto ko Capage soko zana mobali bolingani bopesa naka bise ko mana ko bali ko le ponche makasi soko lingana mobala tandunde zanga musuni soko zo cha musuni ndunde na ko tela nzete o akozela mabaku Capage TV. Comment mobali na yo tinda ko soko ko mana zo ba ko kende classe. Mama bongo sikola lerni. Évite boni ko boni boy. O mani misalate. Oh, après ça ko koma fona nika basani. Après ça je matin na fonction da. Mobile zo mona mwasi nkele. Capage TV. Basi anda kunzoto kilo. Na évite nini? Okokomba osilisi ba plainte na ba plainte. Masolo betela papa ka masolo kola ya bitumba, lokola ya mboka. Ni n'était nyonga mama vivia kuma passion ngana ko sala nini ngazo comprendre te moi no penenga sumba ba diarrhée kana lero yo on écoute papa na ti moi mais la bien exacté yo ka ba rapport à moi si Ghislain Boulungu, MCT Image. Gardez un souvenir exceptionnel de vos événements. Faites confiance à Ghislain Boulungu et son équipe de photographes, caméramans et vidéastes professionnels et bien sûr passionnés. MCT Image, toujours à l'écoute de vos besoins pour les satisfaire, en France comme à l'étranger. Vous avez un mariage, un anniversaire, un concert, un shooting ou un clip ou tout autre événement à immortaliser, alors n'hésitez pas, contactez Ghislain Boulungu au 06 18 49 75 44 06 18 49 75 44 ou sur Instagram MCT International. Ghislain Boulungu, MCT Image. Ghislain Boulungu, MCT Image. Ghislain Boulungu, MCT Image. Ghislain Boulungu, MCT Image. Merci na Capage Télévision, merci na abonné na biso nyonso botala na biso partout bolelaki pasta Cynthia Capage pasta zawa pina zaki na premier mois ya lino ba otaki olongola nga lino ngamo na biso pasta pardon na chata retro na zongi saki li sur retro na biso ya kala o pasta na ko expliquer pena nenga banana ne masolo ezalaka yango to na ki bien habité pasta bandimi basé belé bazana besoin de réconfort liloba et puis technique ya vine to kenda na okaka en tout cas maté ya pete bakangi l'église milité ya pete ko kango ndeni po yango équiparaté aux ala musulmans aux ala équiparate te kolote pasta boni bien habillé hein te kitoko merci vraiment en tout cas yobika grâce ndenge zalaka oyebi nzamba za bien ndenge ti to komalelo talaka ndenge bandaki ti lo Capage TV talaka ka mususu base donc plateau zaka munene vraiment na sepeli na batu nyonso yo balingaka tolia pete vraiment na bandi na chérie na nga gros bisous je t'aime Blandine base William Anon na place aux abatika yo matete masala 4 chemin base Capage tolia pete ko kango ndenge nini nani aboya kolia mikolo nyonso pa boya kokola tolia pete biloko baliaka chaque jour pour retonga nzoto tolia pete foyo kango chaque fois pour zong sa yo yebi to fungula tous les 4 chemins branche pour timbela na zawa pinazo kindi wapi suke zani nini batu mingi ba comprendre tolia pete na façon oyo bazulango na façon ya A batika na A oya B oya C mais na peso conseil moi no akufela ba parents ayoka katoli mingi ya kolo mama ceux qui maman zo pese conseil ya koyoka te me akufela ko linga yo kango mingi pas tirer leçon azanga ko to ko la autorité ngomoni mama ninga pesa mwana conseil nda yiba ngo no noki
Kobanga rapete muto zo kembiso na musala bande bo mwana o te mwana ndeko ngana nyokola e pona akemba bana nga bazana kimia njoko na kokembisa ona zo furma ke ni wa vraiment nazo pesa ba conseil ko boya ka biscuit na challenge invité yeba mingi pour comprendre belé ko tambola bisike belé n'est pas dit que ma continuer fungwa mi ko lika baninga o yebi nde culture ya baninga ko zana sagesse ko bomba makambo belé par rapport ba bimati bazana na lufundu mona mingi poko mama ile yango ça comprendre yango moni ana kati ya kisasa ne to fandia wa ebele bazo comprendre stratégie ko vivre te capable na zongi la chaque fois lelo ngamoko na zana nga na ozongi la place bato bazo tunanga chaque fois vraiment ozali bakelo ko nana ti passe ça kaka te eza lokola ngai nde na tibila bana veste bo na bimi mutibo sabato partout na kotambola mwa lokumu eza naza na sans frato te mboto ozaka respect pour cravate na veste pesinga kilo mais tant on qui n'a na senga na bimi ka kotamba to pesinga mbote tant on bima ba yibinga bete ba ale ngam na mutase ya sengle na bimi mi bale na ilamba menga na zanga ngamoko yangoko soko memi vi na ndenge ko pesa ngo kilo ya reso kana bomba yo pona moyo bimate la lisionza nzala ete so comprendre tango kolande sengo mabibi anzoto no mvule bandi pesa nga dra nde bolole ye wana ozangi lipa na ler baninga bazo sirika mvule bandi pona nini c'est ça or mvule febete na butu tango eza pona biso ba courager nde place batu ba laleli maki mvule ba kosi kinga na bongate po kingandi akanganga tika bo maki ngulu ba schéma kapage ndengo chaka mutu na mepona koluka sans frais bima oyebite miso avec ko calcul me ba ko pe copie na yo te papa lobana le loro tango so ke cop musuzua na moi azui résultat méchant oko yina mutu na likambo mo kaso bomela ngonzo to sans appui comment que ndo yina mutu bezane famille te nini te effort na ye o participer na kati te ye na ye agmisi ye o wisusu jaloux tango okuta no pesi bango mbote ndo provoquer on moni batu misusu ko pesa ta mbote te yango papa so ko pesi mbote o koti dossier akoti ko bama bena sima so ngba wanga na pesa ki mbote ayambaki te ayambaki nyoso ko bimisa lokuta mo boya bandimeli so ko pesi mbote kara anga ko c'était apesa ki mbote aboyina ye parce que ni boso na ye lokuta na biso makama mike to komi na lero oyo mi bomba ndima batu musuba mono faux mais pour défendre vrai que merci moi comme comprendre ngapi na temps petit ozalia webi que vie est compliqué comment nyama lokola fourmi otokonya tere ma papa kufi na ko bunda ko ma papa ndinzi na bana anuni ko lekanga muto na ko kivite na senga bando avant yango ebite so comprendre yango fourmi ko fanda boy soki koliana bango za na nzela katikati makolo koto fandaki akokipende ngo fandite bakoleka mulongo soko onyata nyata o bakokufa bakotika babetika virgule mais kaka wana nazo peso ba schéma nyama lokola fourmi a signor de katikati makolo o lipape ko kitela bango ko bombi bango to bakufi groupe na tesa so comprendre yango zonga giga nde nazo pesa schéma batu bazo comprendre te turo eza faute ya satan te faute ya nzambe te yo moko bachaki yo koka mais bite so zo comprendre schéma yango papa biso ko to ka vertige yango nazo peso ba calcul ya schéma awa to comme na lero yo pour comprendre omoni vie et un âge ba ko bombo âge mo jeune indépendance âge mo comme na liberté chebino ba ko bengano te pesa pa na bino mais lipanati na fufu yo moko sikoyo kapache comment nga nazokoka kozwanga moko en charge pendant même une semaine ite yanga moko mais na tikina nunga moko kozwanga moko en charge na kekota makamba mwasi musu pembeni ezebele nde bat na lobby est-ce que to vendre est-ce que eza satan non satan te o satan na côté liyo ozaka no satan mais zala yo moko okokaka yo moko te moke baksa charge mususu surtout na kolukaka lipo et un ebele na tongo soki to lamuki kapase ka moi c'est ma parler qui est quoi avion et qui est to rater voyage mama koko za fo fa ko signaler nga otiki pena mapela munganga la musaka bien na tour nanga yo ka susi pas bi que roupage koti manqué bimi décadence ora beta 22 a commis tiko ko zela 23 ana bi ba yebi obi 23 tala challenge vie et une opportunité et belé mes résultats moko obonga na classe obonga na cop obonga na commerce c'est ça ka kobonga
ma belle a battu monsieur le quoi si sa classe na droit et rupaye mon bongo yo se ko bima sima musala linga moi c'est plan nango ezate ezaka en attendant il y a tindele sang on va dans commerce te ouais ça pour nous lia oya musala nga na tangela nde soki na zina bandie konzo risque vie ezela mutute jamais vie ezela ko la montre landangonga montre te kufi ce que zangi pile et télémac ce que ka et sombi pile retourna ka erni au 14 choses écouter na 9 au landé ka comme ko parce que pampa ba komi ndenge moko makamna zolo ba so comprendre nga yango moni to komi na ene ko ina baninga pamba ene komi so ko selo ko muto moni ora sepela jalousie abongi ndenge nini mais comment mutu na mutaki na ndenge na ye azoluka effort ya gagner vie na mutu qui a passé na ye bisengo bino bokoti ça peut na droit salango tant que c'est privé pas que ça projet o yemuka za ngo beso pona suka ba betele maboko bokomisenga c'est ça maboko personne nga beta bo betela été yemoko ami betela maboko kitena na bundaki na lo na longi mutu tu a komisa ka kombo na championnat ba kenda ko beta po batala baninga te to komisa ka ponga pena ke na beta final pe final ngona soa ne me passe beli bafandi ba mi pesi faute soko moni fina ngabo ekingandi soko moni bete yaya soko moni bete tata mwasi asunga kabiso te banda kenda poto banda kenda ngola non soko tali mutango bazo finga asunga lemba e komi lokola azo tia mungwa na mai e moyemo nana ezate mai pani ma merci te okoza cantine moko ya mai saki ya mungwa 10 aussi la wana mai bouger te zaka wana masisi mungwa nyonso atiki basaki ya pamba Personne sait na mususu il y a bien ça ka mungwa moi yo papa c'est moi na bima ça mungwa ya solo mikolo yo aussi ça bitala kabane kenge o pesi flamme ekeba yo tiwapi base comment ngana na susinga mo na progresser mais yondeko oyebanite oliko ba engagement minene po bato baluka ka bacha ko maboko non nazo pesa conseil ndeko nanga na bike micro to tondi na l'église tondo tikela nzambe mikumba ko lelaka te bakanyango na ebite byango komi maelo biyo aba bakangi to komi wapi yo kuti banda karata sinya pamba bo ochate kala ngani mayanga bo luko mayanga ni yango tamoro ba presse bimisa lipa nazo kosa ote nzamba pambola jamais goy tala bible bandelti suka na livre nyonso ya nzambe se ba musulman banane goy a pambola mate vifo za na quelque chose moi qualification o bakoko pesa au réseau so kozangi ba qualification te nyonso atana quartier ba ki porter la quartier yeyo yango papa magate boli kanga koko porter la quartier nazo pesa ba schéma base yo nazo pesa conseil côté tu orupe comment vie na yo ezalo ko ba ninga mo chango pose onunité mo tiki vie na pose ofandi na quartier baninga bimaka tongo pona poko koma ko cheke bango wali kana sachet lukanga 200 lukanga 100 so ba pese pour ça les konzo bomba kolia na nganda lotoko ozo sepela na kwiti mozo ke ndikolukela kwiti mbongo te mama na so pese ba conseil vrai nde pese ki ça c'est kangami eniye likunye mati o bato baso bonga baso tumabe basimbi non ataki se simba pe mutazana talent yo zana talent te bolandoni comment mutazana makola simba ki se bala pele ayo okocha bien ngani neto sona lobani makamna zolo bazonga awa tozana système moko ya kipe ya yo biso tu babusho adam balukota biso to organiser équipe mutu na karona ye nazo pesa conseil tala kitala yo moko zana engagement ya kumema yo tiliwa na vie oh nazo bisa yo atozana ndeko na poto après promesse ko kanga maboko te soko mina aja challenge chamutu bunda katela vie corner tant que tu couteau na rond-point emplacement de Tchaba joueur à Tchabi est-ce que c'est un emplacement na vie rien ça emplacement quoi atikala si mabale liboso bale leke na mbango oyeba wa na terpema wa yo misuba kuma saka bimi na tonga telema zo tela kwenti kwa kokita zo bailo kwa koi o muchoponde ngekwe oyeba ana suka vendre pays weza kare manyama ngamoni penda faut ba changer constitution ata ba changer ngo 30 ye okuto wapi nazo peso ba schéma tala na lo ba no vrai katela vie corner lobi eza yunanga tango kolemba ninyi kolanda yo epeso raison
mon frère, ma sœur. Na lobawa okoki ko sambela te nzamba pamboli yo soko toshi yarsi ya vie. Longwa na molimo bilela lela. Ajo komi na ngoso ko kufa ndo so kufa. Kolo mo kilati ki o titulaire na bango soko kate pona nini. C'est ça. Na so ba vérité. E bele kapas na lelaka. Mutazo gâcher tongo tipo kwa ufele. Musuko tanzo hôpital so ba angana na fièvre. So na courage ndena ke kopo. Mais ye banda fanda il faut mona. Donc il n'habite au moins muto atanga. Ma fanda ici n'est pas. Afanda. Tout n'est pas fait. C'est le gros mot. C'est la coterie. Comme la coterie moko, on dirait mindela karaba zana mande faboy. Ba film arondé. Imoteka yoka grom. Ya talali nzala defanda la gros mona. Tant ça na lovanyu mozalaka. Et puis atanga baninga ne sokiba komade abako bakonzi. Kako moni ye na ndo l'accès na classe. Omona wana? Ah non. Fatinga na na lakisa ye atrisha. Ndo omoni wana zoba point ya ko tricher mais ye muta tricher comme na poste malonga ndenge nini. Yo mto zali na fa normal tala ngapi na kanisa ba tutu ba tomba ba misapi ba zo misala malonga. Mo fema. Classe na biso. Ngana taka souci na classe. Mama, ngana bima ba le 43e bazo pesa nga bilete na zo sauter. Classe bazo tanga kwa muibi. Faut mon mwana moko zo 4e na classe. On m'a trompé. On m'a trompé si tu m'as bengabi. Nini? Gabi le 40e ngayo nga. Ole kinga na moko ka te 4e. Gabi 4e. Ole nani? Non na ngara place au te papa ko beta nga ngabi mama nanga. Na zela lelo na kombo na kanga na boko loba. Attends, na poste aux aveux, qui ne donne rien. Oh, attaque bureau. Oh, vous ne donnez rien. La Lucaya est dans le quartier, chef du quartier, rien. L'hôpital, aide à coucher, rien. Wabi. Toki ma classe ponaï. Maman, tu vas tomber à Moussa, pinga sa chronique. Oh, kota ngeza chronique. Na simba kae na tanga bina ko bandera wapi. Oh, kaiba please. Mathématiques ngai. Ngabi na obeta kanu, muté obeta kanu. Chemin qui était ngami na okoko yote na kanga. Makasi na 1 plus 1. 1 plus 1 ngaba tikela nga égalité. Wana to mesana na e. O mususu na kokate ngabi tu la musique. Tout le monde a une classe. Classe. Maman, tout le monde a combien, point. Bâtir sous coup d'égal, 8. Si on peut on a tout ça là, nini. Y'a moi classe, bah, dit, outi, wat. Bonne classe, comme qu'on les canta pour na caca. Hein? Dans autres, la classe, c'est comme on va les autres, les ans boîte, on cadi ça. Non, il m'a pas dit, ah, mais, amen. Oh, comment, amen. Vous avez compris? Il y a un numéro de la boutique. On dit, mais au cam. Intérêt. Kizengi. Na memangambo. Maman. Nous avons côté tigate, loupé côté le Eza. Makasi. Tala. Kolenga muningate. Jamais. Tokenza Mbasunga. Biso tout va changer. Pose à la vraie numéro 9 et ça dans stadité. Même dans match à quartier, terrain zéro. Ce que tu vas zingi terrain, comité, terrain. Boniko, Olex Sanani. Biso tout va changer. Si, si. Mais là, on a remarqué. Capache. Pourquoi Mboka qui toque le col de l'Europe, les États-Unis, Mibal le base à la crédible na basi pour bon mengo vie ça facile. Bangonde basa plus mauvais que le kata Mibal Afrique. Or en Afrique il passe ces années des zones de falaise à Makas. Bato Europe na Amérique na zo kosote Capache. Bazana bobeba ni ya poto ko le kata ba nyama. Nabi que so soit trop quand le pangu te masala mo fidèle na moi sina. Si si. Coucou ako commencer pourri akiti. Tant ba receber si là les sont ba les kosa. Awani que ça mo na mabela zo liati mabina ndela za bena zo bima na zo na mbimbi. Quelle harmonie. Bino bozana pays ya bien o kaka na ba no frère. Mibali ya poto mingi akomi mukolo me buso ba kibo mwana atikate. Parce lingyo comme na jinini poza o se rattraper. Muto komi na 65 57. Mais comme le quoi j'ai 25 ans. Makasi. Kolata to boite kolata ça bien mais comment moi je suis en ndako pe na bana mais busoto oyo elekandelo na olobatala. Bobongo la mitema. Bobongo la mitema.
bopesa yango moni basimba memwaka ngambo mama bazoloba okoki na souci okoki mba bitobotane bana me alingaka ndako te lokola confinement oyo ebimi mpa nazomonaka mabe donc ye pani nyonso kaka bakoma kokenda kobatama bato bayebi te bamelaka yango misusu bakoma bacréa bisengo na bango moko donc ibali te me bakie kaka basi banze mwakala batie basio me masanga mutu ninyo akokolaka te wana mwasi na bana ozo traumatiser mwasi pamba soka lobi nda bi mwasi mabe comment oyeba ki okosaka naye na suka ne bandi tala nazolo babose mbawa moni wana bande kwa basi so na bo baalonga kuna nga banda nini bono baka bongo mais on peut se conseil moni mukila nzambe tambula ne kenge tango kolembo koma mukolo bakosaka na yo pesa via baninga valeur mama bino pe na mabala boye bakogere mibali libale za harmonie moko esenga makana nini te ba force kango te linga mutu ne senga ndenge bolinga neli nalobaka chaque fois bomengo bomba libala te libale batama partir amour ndenge boza ata bolala kanetoko kapashi soko zana mobali bolingani bopesa naka bise okoma nako bali kole ponge makasi soko lingana mobala tan ndunde zanga musuni soko zo cha musuni ndunde na kotela nzete o akozela mabaku nazo kabisa yo et puis bolingo soki eza timi ezalaka et puis nazo pesa ba conseil ka nalobaka chaque fois comment kolonda kwa uti musala aye mama osengaka sombela o abonnement papa ti abonnement ye aye kolonda kozana baninga ore kolonda kosoka yo pesa priorité na papa mobala zaka soka ye omone déjà yaka zana simane kwa garde kwa sokengela président pepula ka lokuta na mukongo el mobotola isaki so ngiabu ese ke makamalonge za ya el mosko bando ba ndeko kende na tongo pena mwana soka soka ma demi fièvre alenga paka malika mama na simabotole sachet eza ba périmètre même bolingo na temps yo yango te obine o sexe papa bana te ko seke si là ko répondre papa ko capitaine na ka na major donc na bana ba sitara na bana vrai mobali abakisa mbonga biloko sa mwasa tindi a partir à chrétien voiture à teza kizaki ki marate bakisa kata maya pamba vitesse ma et mataka na zo biso vérité tiaka papa kimia mobali ko ya na kacha ndako na moko na zo zengela matepo ba mama binanga passe loko lobaka na penza ndako na moko zo sauter ba tu lokola kede oro repoussa makolo ba ke repoussa makolo cortège à papel ko après président oro landa papa na sima yote papa leki kara donc akekuna kacha ndako afande sali so soni comment noti musana ye moi sa tuninga te masota non théâtre to novelas et télécompesse na linga yena ba camarade ba bosani osilisa mobali valeur omona mobali boikanda kosi na keta non na benga awa à quelle place ba très bien ok n'est pas fille wana o atateka kakabri atateka kani ata sombi kabri à 500 francs bazwele mai na sanya bassin ya propre mais na ndako na ye moko mwasi na ila ke mai na cantine o akota nango weso direko corona na sio ba schéma yango papa kolondako aye po a mwana na coin lokwa linga mwana suka ata moni po a mwana na solanya mwana na yemo ko za mwana na fa lingango risque nazo peso ba schéma mobali na yo mama na ngara zo kosote banda tika kyo na liputa na tolo na tongo azonga kuchoka ka nango comment mobali na yo tinda ko sokola kwa mwana soba ko kende classe mama bongo sokola ler ni evite boni ko boni boy omoni misala te après ça ko comment fona nika basani après ça je m'attends à pension da mobali zo mwana mwasi nkele yango papa ça yo zaka na propriété ka so lingo bimo kende wenzi wana tango nike lango papa so kam ngambo kokolo ye achela kanga suente sko liba des ande ndengeni c'est il faut comment quand ça joue na wenze c'est ça bere or mwasi za lokola chiel chiel atazola muka 5 heures pas brosser so otandenga chieli muno kondireka bise komi pembeni tala kaka soin chiel zo funga porta ndako body ne kalokenge kuya ndire olingo mona netité na tata le pamba te ba futi eta sepela mona na tongo mama ola muki posa kaka le kala kondi pesa le au niveau nete ça comprendre papa le pamba comment on sepela donc on sentit que te ba na pas nous vérité maman ba chel bazana vrai beau pete ko pesa aspect nzoto par rapport à bani basanda basi anda kunzoto kilo na ebite nini okokomba osilisi ba plainte ina ba plainte masolo betela papa ka masolo kola ya bitumba lokola ya mboka nini te nyonga mama vivia kuma passion ngana kosala nini bazo comprendre te mwana openenga sumba ba diarrhée kana lero yo on écoute papa na timo amela bien exacté yo ka ba rapport à moi si
oyebi kenga na kamwe pwanga totikaki apuku amemi yoka ba rapport na ndako yoka ba rapport négatif liputa ekwelaki supu te pourquoi bajoteli yango yoka ba rapport donc ya kaka nini ekoti tala mobali notia mutu na mbeto ndola na mutu mwana asubaki moye se ekoti ngo bimisa mbeto tala ba dégâts mobali zo mwana ndeko kwa njube na sala nini organisation ya poids ya mobali mutu sala zéro azo sauter bato ndako mo azo sauter bana na mwasi kwa muyibi bon mona te po ndako atuna leki na mobali balali akota kutuma be sora masuba nini kasi bilamba ya michana ya kande na sansa ina kusukaka na tanga yoko ba rapport lopanga bongo sakite mai mikolo yo ezo bimate barato ne na biso yokinda ko bi non pesa ma chemise kure kendaki moi to le passé ezate la taka oyo ya kala yoko ba rapport ndako mobali kuma kwa azana kanda kwa na habite oh chef kutu on ndako chef kutu mienda kwa na ba manka ba rapport ka chérie mobali zo quand tata ma longa pas quand on ngolo bien chérie que c'était moi ça m'a pas été maman négatif ba rapport mauvais or vraiment si c'est comme une ambiance chérie ça tant que premier mobile zana chicle bazoka na muno c'est ça soko le bien ngayo ka bien te betele kano premier la victoire pa tanga tourner ce que kanga mio mobile tanga ta bibi c'est comme pe pembe a continuer esprit à Kardashian awo yaka akotala bana te yomoni mobala malonga ta zamba na wizoka akomi na reta pa bige moi jim tokende nete so comprendre nazo pesa ba périmètre tala zalaka chacho mobile so linga ya so lambaki tika beta crochet luka lamba wana zali puta moko cha kwa pembeni na porte so linga bima osipili banda papa tellement va mon indicité so so kota papa fana bandi boaka leka et puis luka ka eloko wana pembeni na ye tikela le quoi moi bassin pembeni ya papa akoso kimse mutima simba ta haché ozo kusa ba périmètre ozo poussa buloko fufula masa ya masanga yango papa sakola ata ba benge na réunion na kilokolo passe na sen autant nombre bana ti bolingo na ngaye yeyo mais yote bando linga na papa te kolisi bana na pese subis na na biteke bona butu ezala bana ba kiloko magie ba winda na bungi peso chamu no mazali retard 4 mois somo na jamais été peso sani sabato ezongo bezo kendi somo bazatale beli ebele papa na peso périmètre mobile provoqué et puis papa pour moi ça c'est un aspect yebela pimela mwasi bilambasika pimela enda kwa kitoko bombarda ka fufulu kwa bombi mwasi wana utinga mayo yeba ko fife na mwasi mabena yo na zongelaka ozopesa mwasi mbongo ozokombele na papier pour kende wenze c'est ça mobali ninyo yo affection mama isila mwasi a jeune garçon akoma lokwa makoko mwasi akobima masone kaka kuta ba camarade na quartier ba camarade négatif na solo ko moni babundaki te kutu to kama tiro ba ko kabwana ya bino ne ko kabwana donc nazo bana makama mike mwasi abunga nde bachaka nini so ka moni kaka biloko mato ya ta fantaisie ya 1000 francs obebisi mbongo tellement que moi ça comme un négatif papa on a raison entourage négatif qui saka mutu niveau makambo ese mon mobile mususu na tonga pa bima akomo senga kisa mina voisin obala mkane l'air moko tshela na boro wana lokwa moni kepe mukia zo puisa baso ko tsamito chaka mukia ndeko maxam il a ce qui 500 francs Colgate kutu lugata neti yo lukambanzi ya kekele zeta safoke za pembe na bino tina safu kata ngweza kama kasi na pesa conseil ni kata na kekele muto sana capital ozo na batu kama mtazana mboka oya kota bwatu sobo yo soma ngolo kuma te biso batu kima moka afatole mangomba bien baboya kawana ngolo longo na fingi yote baboya kayo pona bongo atongo bito angalo to na opesa ba conseil zonga giga zana civilisation ya vie vie ezana page bolingo fait tambola dimanche simba mama bo bima no coin koza kana makamu négatif to kokatela masi mangala makasi te masi atana miso batation chéri pa nanga lipapa na somba nitia pesa e ala sana katek mobile nanga yeyo mais yote ala bakashi ala ngana no beto ngo pusani ala zo impoli bosola kateme na boutique bo meso fimbo chaka ndenge nini dégâts na yope
tika mwana mobile na fina ngabo kota te ata bakati kuro bosa na pana bango te tomba kendo koma na zemi bakati ko na moi obosa ni barabara eza kondire awa to double ogoyeba awa moi je luka 100 francs yemo ko mobala moni la kaité non peut se conseil challenger o sakani kende fufeza yango ni we ne faut pas que ça implique we na manka sala moni kopera wazonga na sachet abeta ka siffler nzemo ba ebité si kaka sebe solution za mobala guerrier conseil nos opesa yo ki sasa ko tela baninga te to tela ba to moma soni vi katela kon abonga ka ndenge nini ngai te soki nzamba tiki yo koma yo mi pesa faute na no match sili to sengi defete fa pe ba buki yo te no senga changement fouter okunda nyama to ta se ba pesa rouge to jaune o arbitre ngi asumba base la auto pour zala yo kuzoza na diale na masako ba okanisa yo te ko tabilo wa pele mudizi kala bale punduki singa okompane shema na wapesa ka perimeter tala so wa yema na loba ogoyemba ndenge to sa aza mama na kwata webi ngana kanza ikala so batwa ke matango balela ke bembe lelo makambo changer ni so komoni bembe mutu no mutu ekotika siko mikumba na NB ebembe loko ba moni ebembe za formalité ke balela ka ebembe bende ko lela iti aluka place ko lela azanga babengane na kopi ndako bana ebele mobala bakisi zemi mbongo ezangi na tongo nzala na ketika mikumba na matanga ya moni mutoka matanga na quartier nazoya otende nga zolela ba pesa na mbote te wale le bembe te yemo kamile le place matanga achele bongo na cercueil atala te bembe te yemo ko so tala le limingi bope kisa yemo ko matanga liba na kota wa ala liwa tem azata songo tem posa peta te bembe zonga mama koko na ilio difficulté ya makasi kisa sa tona ba mpani sérieux ya moto mboso ba covid na poto awa covid ezati kaka to sana ngu mama na kota quartier na moni bana bazo saka na fulu makolongulu tito bikaka nzamba mu ko seke comme le roi ba chomoke ka oke sanga mai so zo beteli so ko seka mutu fa seka zo ko seka ko démarrer ota mutu mama ko kufa mutu msaba nika ko seka ko corona mi panje kauka na nzala libumwe kota omona mutu zo talo ko la kufa na bino difficulté sana kisase puis bazo peksa biso to zo linga te ko funika bana yo moni mama na nga machine saka bana kota Kongo linge kufa machine bana epe moi boti ta bota na ngola to na braza machine boti ke pe batata wi de frein to funi bana trop machine ko misana ba futia bana kiki mwana mba episi ayebata to la kisi ya to komele na miskimbo mwana banda bimami yoyo pompe ka oke kufesi mwana zo bana ba vérité difficulté les cas même ko la bana échangea ko la bana to bana na mwana popi so mwana ba place biketi mwana mokala ala muki bana popi na ba change mindele batika poko la bana échangea si tu Afrique mwana mkezo le ko to bana 8 ans boa o mwana ninyo otala bébé ba changer la bébé na hôpitalité mwana boa mwana 4 mois ozo pese bombo ozo tala bo pesi kwa kota relax kota lipa aliba ki onde na tonda ka mwana zo boya bomba bi sukari ya pamba na meka na lala meko kimisa lipa so pesi kwanga ota mwana nguluma na kwanga awa to bimisa sava bo beba sava ba ko bima ba bebe mwana bande ba kwanga na acha 6 mois ako sa sava mwana wa kubimisa ne mbadi afu tala mbakeza kena pito pa awa na hivi sawa kwata mokeza yawa heroine ngo batalibanda botika te toko kufa awa toko kufa awa za tala na to mwana mtu mtoko motamba na singa kingo ndire cravate sakana kangina nzeto na kende yo mwana ba pesa mtakufa kokende tele kokite na kende kokini ekokini o tena ke na ngai difficulté donc na opeso kapashi na vérité omoni zone baboui omoni bino bato bozana mwana fiske bo pousse bandeko na bino ba progresser tala na okosote kapashi et puis bo ede ba on ndenge ya kopesa bongo symbolique kate po batu mingi pe balekisi kapashi yo moko lukaka mbongo mutu mususu ndeko kwa kende ko tshaba zemi avomela na yo yaya
nde moninga moyen te ke bana pia kera biko senga mais mutaluka kambonga bi pasi ya mbongo on a zo pesa conseil kamba deki mama so ba pesi yo créer teka luka métier landa ngai na bango chaque fois okomona ngana cravate kamie kufi na zui cravate na zonti sima na tindiki opesi ngambongo na tena push tana koma na ngiringiri kila masika tana zokota na veste na fa na koti wenze mo pao pesa na crise mais mona piaka te challenger vraiment vifo za la bagarre longola ko tchaka misu na bato ko bel estomac ko tamba na bakomba ba ya na ba mama li na vie compter na yo age na yo ko kufa si eleka o komi périmètre toqué tant que nzamba pesi yo faute te ko banga licho batu te ba supporter ba ko yembela yo tant que coach na bina bimisio te se ko saka vrai joueur na terrain o ko si sa match schéma ya vie capable ngam na bisio zala mbamba batu nyoso ba bongi ba bima makolomisa tout kami bale mabena yo ozana souci ko bonga olingi ba direction o ko bongisenga kate mutazana souci à $1000 pesa ka $100 et indi aboyi ba retour à DC na ko kabambongo na pochité ba nyonga mapa so ko futa te mais soki yindi téléphone ya na poto ya loquet tout passe et puis mususu azana mwasi na ndako mwasi ona soka za pia kanda memangambo soka zimbongo mwasi ndeka komisoba ko finga ko gangela na pesa mbongo wenzete akebenga ba obakana kite na bar so mbongo esili ya ndako meminga tala to tourner en rond moni makambo to ko c'est la satana nzamba yete nzamba va pambola tala ka calcula mutu okomi na niveau mentalité nini comment 1 plus 1 égale 2 au yébite mon soeur besoin mouké batu na yo 20 plus 20 au yeba 40 des dangers non c'est pas non vrai on a baka yo moko na balle na yo ore ba tio na terre po na balle ba simiso bilamba lokola arbitre ti match aussi le robeta te to comme na stade moni ba watu batoni ba cha titulaire na match na quartier ba bombo na sima yo kolo balle bongo sika tala ba te bele na ba no makama mike na vie zala attaquant na makama mike na makama ba opesa raison ba ba vrai joueur na match à quartier ba misu ba côté la vie corner ko ba pire nzamba ngase kana ko si 35 à prêtre ko pasala to monate siko ko bongango atoza camarade nzambo lela ke na tolo ako pesa passage ndenge nini na mona bango so moni voiture ko chola mona moto ko chola siko ta chambre era pamba ozana ngo muninga yo pam et mati ko moi staff na vie vision c'est comme na cause série tant que ça la acte ba moni baka moi ndetoro baboy mingi bazoka mwaka passe moko sekanga ozaka na plateau te challenger na kanga bomba o habiter que ba dossier eza c'est comme pose wa maeli esimba soko za na place bazo bundisa ote okoma makasi te foyeba zala réserve oyoka masula coach tango kokota okanga poste libela conseil na PCU na vie nzambe témoin nzambe azana futi note po linga yo mabena yo olingi kotala batu babonga sa olukanzela ko bongele kisaka dépasse ko ina manka na vie kota na challenge oya joueur oya na terrain pour la coach que obi balé olingo ki mambango ke nduka bale sikeza or baninga ba yebi ba peso pasi o me la pe ma coach abazo tourner pamba bima so ba coach na terrain za na poste na yo coach entraîneur tala ke balingi ndo ko pese pasi te mais so ba boke lo kangi mouvement pese pasi aza jogo bandana ba kopa mike ba to sentir que côté muto za attaquant tant ko ko ya minene a redémarrer mabena yo ozalia esimba te na kenzela mai esimbite na kema nkutuka okokufa bitambola tambola okokufa na peso conseil kangama na poste moko kende courage ato tanga bomba français na poche landa kopa baninga nzamba kosunga yo longola makama minene bino pe batu bochamba si matoyi na ba français na ba gros mots ele na sa ba gros mots changement ezati basi ya français kota tangelaki ezangi misala akoma français tikalaka pa ban arrête t'as joué va demander mimichi va prendre des marmites français tikotangela ba content no comment Kyote alibala ngutenge kopo lokole buka na kantine toboka makamlo kwa mtu asale kwa mndo kwa tozana kapita kwa na mboka na cholite na bisika kayo donc makamlo mama kendo tala biloka bomba kazanga frigo siko fungola nzunga ngona tongo mona na bapuku baboya kakokota puko sentir que mbimbe muto sona yibi na koleka diare puko boko yiba biloko no poleka diare bongo yomoko papa tane lo mope bat babungisi kondima pona video ya papa mukuna okolendi sabana nzambe te asina baki déjà ki moni ezana ngoma kamuzalaka moni ebete no mabakute et puis no ba chaque fois
est-ce que mukolo makamane bimaka ça lisuma liboso e bimaka monsieur ezala ki te pour botambo sango sango partout so ça masumu ebele botika na baka chaque fois musu pose pe sango faute aux arata l'église sango to prière kuna te oki makamba za nzambe mbangela tyo na mutu to boite les actualités mais bango pe ko tombola makamba muninga na mutu ko sana mapobelela te ko bomina kifunda biso to batabi yoma et puis nazoloba biso batumemaka bible ko tonda ba vérifier ça ko kota lola te bote ko tshaba tumala laisse o ya prière na prière te biso to bikela manzambe lo le pexamité pena mutu kotité ma bena yo nanga to bangsi bango na ba vérifier na mateya mais to tambo ndenge nzamba lingaki te pimela ngavana bimsa vérifier comportement na ngana conduite fete ya ba batu ce comportement était ibino atana lobi sans keba na vite comme na lero to le kapso to na kiyungulu to zaba fufu to mona ni pembe nzo to batami na kati ba chenge ba ko yana kiyungulu nana okita keba muto ebilo asamba makasi koleka civil zonga jiga bon revoir soko bebisa ki nzamba alaxi pour to changer soki te zonga opa ki megisi pona motei talio comment ni bako muninge betanga ni bako ni na ko samba ya sitenga ko kina muta prière te fomo ngamba kama nzamba na linga te nga oyeba taba ya la butu yimoko yebi awa kwata po miso mwana buta vala la mama na prière ve yeba ninge bako nimba te mais tale na tongo comportement ma be vome na tambo na muta zaka mabe bandakala po soki bebi bebaka kala kina tambo na mutaza double face zo quand c'est mo sang du tangue yumi yeba kainga zo o tambo na criminel mais na saba bible na verset mama e kasho bolole foger conseil na pesi yo soko za a tikala a soko za b koma b ko pengwa eza nango libre ngana ko pengwa nango lema na ko pengwa na rena ngamo nde kolonga ko tena ko memanga na memi so comment na kosa na likambe zo songa na zana posa bo mena zo kosa sala boye non pas à libre ezanga nanga na pengwa le lobite yayo nini atukutinga na bana zo mena mulanga bombo na lotoko leka nini na mais il faut pas souci mais on se sent l'hypocrisie yani et puis les autres personnes chaque fois il y a au moins le kumu ils sont comme futur pas ko la ko yebana pourquoi batingi so batangi bangote c'est ça soko yebani des gens comme na miso bato kwa photo keba ma futur pas ko la so tkali mukiba pas ko la so na makolo te tika la elongi elongi na makolo ba inani te ba koleli manka et on a zo chaque fois o mato kita nzota bima yemo comme mutunda botola nzoto pouvoir ata makolo na loketo ba la mugiso na funga miso te ba ko bouger ko selanga mutu autorité tano kotala le toke avance makolo zo relève tindika ato komi makolo peme maboko nanga za mouvement po masoleza na harmonie tano osena silisi na zuma fufu na lie zolo yoka selo soki akobeba to mala munoko détecter to ba sele ndenge nini cho kitisa kati triage koto boke na nye koto na santé ndenge mutatambola zonga jiga tambola nikenge conseil gratuit soko yebana to sa lokumu ba pesa yo to eksa kolo mukilisoni te comment il m'a bunda tombola yo sous na manka kombe ba ko pengwa likola comportement na yo imagine musu to sa ko bata mate ngalo bango chaque fois soko bali to za nini te na place sala boy na ibina le ba so pe na bien so kama be makam su pe na ibite donc na zanga ko loba donc vraiment maman bon ata pas César lokolo so alinga kanga photo fa bokeselo soko yebana to za na discussion makasi bato to kanga photo tshelo ngako seka poti di image na ko to yebite on sait ça ko la bokilo so moni bokilo musu ça na 500 animara ke ne makolo ma pesa futati ticket pour le kuma libalema e mata ko saka tia yango eta maki na singa bokilo ka moko nzoka ke makolo na kamwe jour moko bena solere na ketala mutu apesinga mbongo na kene ote ako matinga nzuko mobenga nae na ko tala yo opesinga fufu openga ticket onge misana na porte na bite otikala malamu lakini tikala ameminga tinare ako mokangela na taxi nga besoin justice na mutema ngabi mauvais ta esprit à contrôle yo tikanga taxi petelemi eso ke na côté nganga no côté ok malamu ga toka to démarrer comme muke tema téléphone na tiki yo ba yeso ngapi oui yo nganga na komo fete yo mto o ngaba nga to yo mto jongo ngabi telema frein to na okita misu na ye take kina komo kusaka na zaka nzero taxi ke ngapa na bata mi pe
Gabi bon ngoko tsanga dépense ya mapa et ko tana taxi pe na saka nga musika mingi te boni bona pe fièvre te boni mo ipe e kiti nyinya ngoko yo mais ko saka na budget boy kona ko saka na budget tiens mama lezo na koki déjà ya butuna ya to na ya tongo boni ba manka bon banzela ko kata ata bitumba na éviter fona télé na biki na ki salaire boni boy tara so comprendre nga c'est la calcul na challenger a tembo mwana wana biso mama na taka nga na ko talo pimen nga biloko na ngina ke na ko sene seul comme na lito kali ko biloko na ba corona te gotika ngo pesa pour cause que sinon robetu mo mapele que non ben tester la seule quoi mbula so ko ne ba ngwa lo koso banga maladie te. Merci mon Nzambe. Tu reviens à Souka, ba salutation. Bambo tebele na bito za Kapage TV bino bomoni vraiment ya malamu to beta maboko vraiment kitoko Kapage na sepeli nzamba sali papa juda jana nana mama fifi bazotalo mingi c'est vrai papa Gims tozane ami na Facebook vraiment namona komela inga na namona ki photo profil na mariage moko bazana namona ki yango bambote en tout cas namona ki vraiment so na bi namona ki bambote yango na vraiment tasona bino longo vraiment na lela bino nyonso tolia pete monde entier Kapage na bosse na zuba appel moko ya lelo okoboya passe na désert bato so benga passe tozo tala somo na tela ngata 8 fois mais poste so silate passe ta umela ngabite base yango wana parce que tolia pete yango tozo zongisa tobi na biso okanga mutu mabete yango wana toke biloko fete batokela ka mutu te aussi okota kitoka parna na yo oyiba otoke belé ya bisoni merci yo mutu koyeba awe saba kino nzamba pambola zonga keba na vie kokwesela bato ba faute te quelque chose ba nyokola yo ba formande opose à challenger na vie tala ko objectif so ça bi bomba bombo beta canon éviter nde bato ebelo bazo tcho vie kaka libérer o amata ko mina 5 escalator ka muta ente jamais o tchona retard tala bato ba likolo po ba benda yo conseil na pesi Kapage ndongo zo mata muke ke bana bato bana sema kasi exemple na opesa na mboto yo moni nga zo tanga 10000 obike na zana mbongo nzoka 10000 ngofona bakisa 5000 pona ke no futa nyongo siko tanga moni nga obike na pesa so na pesa te akabaka te or mbongo ngona tangi fona bakisa nde mususu pona futa nyongo nde bete bato baskoti na confusion yo moni faut ça l'attention na vie donc na opesa ba périmètre moko to kangana ba faute ya pamba conviété c'est ça mona noka normal combien de voitures banque exception après si le comment matuka des garçons qui psinga passe associé à voiture na zaka non habité et ça pète pour comment na voiture c'est ça na biongana kabelo 5 voitures na mbala moko o passe ça là ya kanisa ki mbongo so ngabi sagesse luka ka ba clémisato zo libaya commande garage fungwe sa garage ba wa botika ba camion ti ba ko sundole komi ya yo mutu to c'est ça garage commande 5 voitures au fil zoka ba clé comme garage ça ba ko tika ba camion poids etika ya oteka otumba osa matuka yo tala ça comprendre nga 5 6 on comprendre nga base vraiment na lelo makasi Nicolas ya en tout cas base na sepeli makasi bambote belé na bino nyonso bolingaka nga webi kimso so balanga passe bambote c'est pas ezali Jean-Paul Dounia na Canada to pesi mbote belé continuer ba geste malamu na pesi mbote na yemoko couple nzinga suki na Caroline du Nord na pesi mbote na chérie na nga gros bisous Blandine pesi sabatika yo na pesi mbote na Tété Masala mokonza 4 chemins na pesi mbote na Renate TGV na pesi mbote na Adèle Mbui maman na Christophe na pesi mbote na William Manona na Strasbourg papa na 14 gosses base yo penda tola petena ba rigidou le cerveau Patrick la Vinonière Oumela na pesi mbote na Ebwangi yo plus que Estelle na pesi mbote na yemoko mimia iko na Afrique du Sud na pesi mbote na yemoko Dili Suzanne Kisema na pesi mbote na Diamoneka Sylvain sans oublier Mama Vitaline na pesi mbote na mama nanga Janine Bolongoli na pesi mbote na Lola Grace d'Arosha na Belgique Oumela na pesi mbote na bino nyos bolela tolia pete sans oublier papa nanga Rigo na ville Kapage yeyo papa Rigo base le pasteur autrement dit parce que na moi si na yo Oumela en tout cas papa Rigo penda base na pesi ministre ba jeune Mondo Moussa hydrocarbure
base ezoumela talaka bendele koya te kapashi yeyo yo yebi vraiment te pesi mbote na bino nyonso bolela coach Gisino base place oza yoka tampon plus 44 74 24 02 54 37 te pesi mbote na mail par faible autrement dit matufofa ana plus 33 75 39 030 94 na pesi mbote na bino nyonso bolela to la pété na ebiti na bosani na consul honoraire de l'Ukraine au Congo Faustin Ngobeya Oumela avec maman Lili la sana bumbu na pesi mbote na Verdi papa na Shaoul mobala maman Ana Gombesa base vraiment to la pété ya bino na pesi mbote na kapashi yomoko na pesi mbote pe na cameraman na biso Arsène, Pestap Mobimba Batanti Nabiso, aussi Nani, Bamonyoso, vraiment, Apenda base, compagnie, équipe technique, complet, plateau, yele, vraiment, Yom Toroye, Basoko, Salawa, puis elle met trop comme ça, un anniversaire, fête, base. Vraiment, Tekito, que peut-être avoir salle bien climatisée. Vraiment, ma lame dit que Dieu vous bénisse encore. Malembe, Naebisio, en tout cas, Naebisio challenge, Naebisio, vraiment, Kitoko, Batikayo, Oumela. Vraiment to le labino ya mingi tozo songela ke staff ya poto couple ndinga sukidi na Caroline du Nord yo yebi base na Caroline du Nord vraiment to le labino makasi et puis boza ebele fan club ya Canada ya États-Unis ya Afrique ya ba province ko baki tozali na komba ko pesa mais to le labino nyoso zino ça fait la double nationalité base vraiment on appelle simbote o ya communauté na kangisi bino mboto kwa kifunda we wokokaye mbote na ye we za dongi tigela mutu mususu we za munene dimine we abote ya yo nzambe asunga nde tukuteni balasima vraiment merci na pona kusukisa chérie Blandine encore gros bisous je t'aime base namoni ma Blandine comme so moi litame ye ako pasta so nga sura na ma Blandine yo ka vwande kita aizola biso somo on se retrouve vraiment merci pasta vraiment aux autres pour na Kapage télévision ba on nyos ba ni ba soutenir pasta numéro ne yangwana bobenga mo veste mo nini taille S yake na le musika te numéro à chaussure on dirait 43 donc 44 hein 43 44 to 44 45 yango 43 et demi 44 OK 44 OK merci en tout cas ba on est sur soutenir biso bo s'abonner bo commenter bo partager na ba Instagram sangozo yake na Instagram somo kalate a pasta peto wanochele ba live a kalate so confirmé sili to wanochela bino pena live pena na pasta na Kapage télévision to comme na ba plateau bo bandoko benga bozoti na ba question bozo benga pasta za pena na live na Kapage télévision et ça biso bien merci na yemoko famille aiko mobimba non famille aiko mobimba famille aiko mobimba en tout cas William Manouano papa yoko tout donc base Oumela maman Blandine bino nyonso soutenir biso en tout cas ngapa na pesi bino mbote bo s'abonner bo commenter bo partager l'émission na biso pour na lelo to sukiwa Kapage TV.